Congolais. Les 7, voyez, bisa bandeko na bino, et te babi malibanda. Même on a fait MIMOLOBI n'importe quoi, bon, ici, à ça n'a plus de 30 ans. Oh, ma MALOBI, non, non, pas à monter. Faut qu'il m'en tu veux ça, Kimbangu azaki puissant. Dans ce mozo yoka, mokolo ba belge ba okuze na bino makambo, moye bebele. Mais zala ki na kati ya boloko, bon, il faut fouta. Pour qu'il a moni moza ya bisote. Il faut fouta ki kodi docteur ba sumu na biso. Yango wana fanda ki pula tuku misato, mais mozo yoka zoli mwana boloko, azo bimazo kende bazo sala boye. Tout mwana tout moi ayaka na ndenge na ye. Ne mwana semi aye na ndenge na ye. Pour connaître ton ennemi, il faut faire quoi? Il faut l'approcher avec des sourires mécaniques. Alors, vous comprenez pourquoi nous avons fait des choses qu'on a vu ça. À Sali, pour le Misato, pour les Nabolingate. Moi, pour ta cosa, mais la politique était l'okuta. Pourquoi qu'on a vu ça? Et ça ici, qu'on s'appelle là. Et ça ici, politique et ça ici, science. Quand nous cachons ce wana, ceux qui te saisir en côté. Et pas un NSEMI, ou un Zalina, ou le Lona Momoï, Azana Kate Kishasa, mais Bazomona été. Azo les Kazo Fanana Baro Bazomona été. Bachaki Nabu, qui a volé ici, dans un petit micro. 3 semaines, et NSEMI n'a pas marqué Sanaye, Pasi Azemi, Bamba Namike, dans l'élite de l'Union sur Croix-Rouge et UNESCO, Azo Serapsabi, les nègres. Vous n'avez rien compris, hein? Et c'est besoin, hein? Balingi. Les NSEMI akufa na batu na yeso beba yebi pape na bino yebi na monde na bango ya ba illuminati ba yebi qui est NSEMI alors pour benga bandeko na bino na mboka biso nyoso to TELEMA les 7 wana bayibate atako ba monde loko koi bazwa te botika yango olanda ba makesa bango ba ozali boso bino na sima bandeko moto yoso asala ngobela. Mato na